Na mokili oyo batalisi biso baroi. Na kelasi totangi baroi. Kasi bokonzi na yo eleka te. Wuta ezala na projet ekota na déclin te. Bokonzi na yo ebangaka menace te. Bokonzi na yo ebanga rébellion te. Alléluia. Comme tu nous as appris à prier, notre Père qui es aux cieux, et ton nom soit sanctifié. Et ton règne. Bokonzi na yo ya Yesu. Bokonzi na yo ya Yesu. Tozali awa tosana yo, tata na lola tomona yo, sopela biso nguya na yo. Tozali yo mokonzi ya milimo, tomemi milimo nyonso na se ekulusu na yo, etosa yo, eyokamela yo. Sopela biso nguya na Yesu. tika ete sopela biso sopela biso tika ete Nzambe nanga. Bino na kombo ya Maman Olive Lembe Kabila, première dame honoraire. Ya solo tout le monde doit visiter bande wana bino mususu pendant période de festivité, tant nous avons sa distribution à basali. Ba ko yebisa biso to yebisa pe Maman Olive biso pe tozali. Ya on lelo Maman Olive va déléguer biso. To mona bino, to pe sabino pe bilo on a bino bonne année parce que bonne année continuera timete. Et on va permettre les loteurs au pe sabino va bien auto disposer les bosso na bino. Donc dès que moko ozwa saki moko ya sucre, saki moko ya mungwa, saki moko ya loso, saki moko ya farine de maïs, carton moko ya tomate, carton moko ya spaghetti, carton moko ya poisson. Na tomekisi bino pe poulet. Bomona na télévision Maman Olive azaka na ferme to kende wapi. Lelo atindele bino abi boku inotumba soso oyo ferme espoir esalaka. Donc to cheli bino pe poulet boku inotumba boka goût ya musala mama salaka à part kozala ex première dame o azalaki lobby. Na koma Maman Olive to pesi bino biloko. Merci beaucoup maman, topesi yo merci biso ba membre ya Ecorezo, topesi yo merci na oyo saleli biso vraiment toke na esengo makasi, Nzambe apambola yo ezala mbala suka te vraiment tozali na besoin pe tomona yo moko mama. Tomona yo moko mama surtout mama nanu na mona et tozali vraiment na besoin tomona yo biso ba artiste Ecorezo tozali na misala ya art.
vraiment tosepeli ndenge obengi biso opesi biso ebele 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 nzambe apambola yo. Vraiment merci. Donc tous à remercier ni première dame honoraire maman Olive Lembe Kabila na ba geste nyonso ya sali ndenge asalaki mpona bandeko na ba festivité ya décembre ndenge mpe akanisi biso baperson vivant avec handicap tozo remercier mingi nzambe mpena atya loboko likolo na ye baactivité na ye ekende toujours liboso ndenge araisonne biso boye biso mpe tosenga nzambe apambola ye mingi vraiment na suki wana. Sopelanga molimo na yo, molimo na yo akonza, molimo na yo atonda kati na ngai, molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Toyambi bino na kombo ya mama Olive Lembe Kabila. Yende atindi biso toya kopesa bino biloko ya kolia na ndenge bandeko baderangeaki babaki toyebisa mama bango mpe balie te bango mpe bafete te bonne année continue nango kaka ti mai yango mama kanisi bino lelo toya kopesa bino biloko oyo na kombo ya mama Olive. Donc à chacun un sac de riz, un sac de farine, un sac de sucre, un sac de sel, carton mora spaghetti, carton mora tomate, carton mora poisson. Abipe bo mekana no soso na ye oyo ye asala na ferme na ye donc tokochela bino likolo ya koli soso moko ya ferme mama Olive. Bo mona pe ke ye pa salaka. Peut-être ko encourager pe bino bo na pe ko bokola ta ba soso. Na komba mama Olive na présenter bino ba bonne année. Je veux le meilleur. En tout cas, na sepeli mingi na mama Olive eloko asali. En tout cas, nzamba bakisela ye sike zangi wana ebele. Toyambi ye maboko polele. En tout cas, mama Olive, mama o aboko la kabamwela asunga kabamwela yenda zala kaloboko pete Olive mama. En tout cas mama umela na yo soki yo te nani lisusu tozana sika tala tovanda ki toleli tokanisa kuto bosani me bosani te otie biso siko olokoti biso na fulo otie biso na place na biso mama to sepeli mingi mokakozwa alo basuni ngana pesika merci na nyonso asali ezala mbala lisuka te e continue tina suka aumela afanda Nzambe apesa ye makasi po akanisaka biso abosana biso ata mokolo moko te tozele mpe tomona ye moko en lave po tosepela yo nde mama na biso ozomonanaki oza mama oyo abwaka bana te mama oyo alembaka bana te mama oyo alia na bana mema masuba bana abangaka bato te ata bosoto te mama tosepeli lokolo ye epa na biso bamama yo oza mama motema bomama tobosani témoin de la marche mama okanisa biso osepelisa biso olatisa biso lokola tole mama tolata mpe na journée de la femme kobosana te misala mpe ya bana na yo ezali mama babwaka biso basundola biso yo nde kaka mama ekotombola biso olesi biso tozangaki ata soso apamba mama. Bonjour mama Olive Lembe mama sociale na ye kopesa yo merci mpona oyo kanisi ba personne vivant avec handicap mama
ndenge yo kanisi biso kanisi pe bana biso lokola ndenge biso tokolia bana na biso pe bazolia nzambe oyo asala lola na nyonso oyo osali akobakisela yo ebele 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 mama nalingi nabeta sete na feti oyo akomesa na première ri artiste oyo ya handicapé osombaka poupée osombi ba plateau ozaka na posa ya numéro nanga na pesaka nini carte de visite nanga pa mama Olenga Thérèse ozaka na besoin nango lobi ko obenganga ti lelo mutu moko kotendre nga pa na yo azate na vandi na Lingwala na veni ba Sankusu numéro 248. Bonjour maman nangai tala biso ba personne vivant avec handicap. Mon collègue là, samedi, le 1er février, totondi samine sengo na kotala pena komona mama obengi biso bana na yo tozanga kitina mokile bwaka mokile sala ndenge nini mama yo lokoti biso lelo lisoti biso na makolo na yo mama Olive mama oza mama mama nazomona obimi lokola Maria te obimi lokola la Sainte Vierge mama na mokola lelo tala ozolesepso mabota tozo koka kolia te mama biloko cher mama tozo koka te Thomson tozo koka yango te biso ba personne vivant tokoma ko vivre na kosenga banda kunzala mama tokoma ko sala ba vie tokana ki to sala te mama Olive mama to pesio longonia mama to pesio longonia zongisa ozongisili biso bonane o tozanga ki ko fete na banda kuna biso mama Olive tala biso personne vivant sutunga mama no tala moyo nazala sa moyi na ye na kokoso nazana velo kotambola te depuis bayibanga velo nazangelo kotambola te ndenge omoninga boy mama na yebite na kotambola ndenge nini na kozonga na centre na biso fira ndenge nini nga mama vumilia Mudero nazo peso merci mama Mungu akubariki mama kiti na bino eza ya bino mama tala moyi remplacer zate la porte est ouverte mama tala pastor dans le centre na biso kola la condition ya mabe tola na bese binse kwa mama condition mabe na centre fira centre na biso babwaka bato atia ngoka te yaka mama yako tala tozola na mabele mama Olive mama commune Kitambo centre fira yaka ko visiter biso toza na pasi mama Olive mama merci mama moi sa tata na oyo zo sala na mabota na biso lesi bana nzamba mona yo abomba yo place obwaki ndobo okanga ngolo mama kanisa nga mama kitoko la tsara protège baby mama avanda na manzengele numéro 99 la commune Ngaba mama ona katala makolo mama protège baby mama nazolela yo contact ezate mama nzamba mona yo mama abomba yo mwata papa Sangolini na yo mama Sangolini na yo mama Bisa biso posa na yo Bisa biso posa na yo ya mama Olive toyambi yo handicapé na yo bayambi yo handicapé Kitambo bayambi yo ba mama ya Fira bayambi yo ba mama ya Bilenge bayambi yo o biso nyonso na sima na yo mama toyambi yo. Merci. Maman Olive Topesio, merci beaucoup parce que ça maman moko en tout cas ozali toujours na mitema na biso to banda na yo kala maman biso to pesa oka merci parce que ozo kanisa biso na fin de l'année donc basa mingité ba o baso sala action ya boyeke non ba personne fa fait handicap baso se retrouver ne fils kata loso na tomate na soso na sucre non maman action yo so sala umela nzambe abatelaka yo toujours na libota na yo na papa na biso
na nini nyonso tu biso nde toza awa nde omoni biso boye tozali bamama ya bapersone avec handicap ya centre Kitambo. Mama olekaka mpenza wana sirene nde ebetaka lwana okokita na wana te na centre Kitambo. Mama toana posa tomona yo oya komona place biso tozali tovandi na avenue Lusambu numéro 22. Mama yaka komona biso ka bilongi ozomona toana posa na yo tomona ko musika télévision parce que toto simba ya ta poso na ndeba na ba ofele ba simba kayo ndeba kwelela kayo biso nyonso ba mama to otolobi ke biso nyonso na simba na yo mama. Merci. Tala kaka bando déposer biso yo na village nanguya ya Losambo to simbani makasi to tombola Congo. Mama Olive yonde motere biso essence yo Mende esere biso bandimi yo Mama Olive nguya ya Losambo to simane makasi to tombola Congo. Congo Moka kitoko Congo Congo Moka kitoko Congo Congo mabele Nous remercions Madame pour ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas une autre fait faire comme il a fait comme ça. Nous la demandons de ne pas nous oublier. Nous, on croyait peut-être que Madame servait les musiciens, les artistes. Or, il connaissait aussi qu'il y a des handicapés qui sont là. Comme nous sommes là, nous l'avons beaucoup remercié. Qu'elle n'oubliera pas à la prochaine. Merci maman, on vous remercie au nom de maman Olive, nous les handicapés de l'association de Papa Jérôme. En tout cas, nous vous remercions beaucoup puisque ce que vous avez fait pour nous, c'est du neuf pour nous. Mais maman, que Dieu vous bénisse de tout ce que vous avez fait pour nous. Que ça ne soit pas pour la dernière fois, mais ça continue pour les autres et pour à la prochaine fois. Je vous remercie. Au nom de Madame Olive Lembe, nous remercions Maman Olive Lembe pour les grands gestes qu'il vient de faire pour les handicapés. En tout cas, nous les offrons au nom de Dieu. Que Dieu soit avec lui, avec toute sa famille. Nous disons merci beaucoup ce qu'il vient de faire. En tout cas, Tosengi, merci mingi et pas à Maman Olive Kabange. Na geste o a out kosala pour na biso handicapé. Quand on a fait le 25 décembre, tozwa ki eloko kuliate. Eza le 1er janvier et tozwa eloko kuliate. Mais la geste o ye asali, o atika babola na yete. Tosengi merci. Nzamba pambola ya pambola pe libote mobimba. Na musana ya keleka liboso. Biso ba handicapé to tiki yete. To tiaka ye na mabonde litangu nyoso. Nzamba kotika yete. Ya gon tosengi merci. Ma ya liboso na lobi merci beaucoup pour na Maman Olive Lembe. To lobi biso kutu tokanisaka ke ye asunga kaka ba journaliste ba konzi ya ndenge na ndenge njoka nde na ba comédien njoka nde abosa na biso te tozalaka na motema na ye lelo tomoni evre o ye asali po na biso po tozwa moye tobika na mabota na biso. Merci nzambe abatela ye abatela pe mobale na ye abatela naso nyonso. Napesi merci na Maman Olive Lembe ngana kanisaki lokola longoye Mama Première Dame ke akoki kolemba lokola bamosusu balembaka nzoka nde aza oyo nzambe yasi apona ye kaka ata kolongwa me mutu aza na destination na ya lembaka te yango naza kopesa Maman Lembe merci na baksio asali na mpona bahandicapé naza na mwana aza handicapé nakumisi nzambe mpe napesi me naza eloko moko ya motuya oyo natelemi boso mpona loba na Maman Olive action oyo asalaki na este atongi ndako ya nzambe ya munene moto akokopesa yo loso lelo alelo basumi nzala ezongi moto akopesa yo elamba kolata olati mpe nzuluki lobe epasuki me eloko ya motu oyo ye asali natalaki nalandaki ye na télévision antuka napamboli ye napesi ye merci ntango nasala losambo na ngai nayebisaka Mama Santo Maria alobela ye mpa mwana na ye Yesu Masiya asunga Maman Olive Lembe
aumela abakisile su mikolo alemba te mama Olive nalobi kolemba te zalaka ndenge ozalaka na motema malamu yo ozalaka nango na pamboli yo nabi merci mpona mokolo ya lelo. Bon na nyonso oyo tomoni lelo topesi merci na Nzambe ke abatela mama Olive na makanisi asali lelo apesi biso moke na biloko mpona tokende kolia na mabota na biso kasi abosa na pete alemba te na kati na biso bandikape tosengeli pe na susi pe ya kosala misala tozali ba cordonnerie bazali ba couturier bazali bato na ba département na bango esengeli pe alukila biso centre moko ya ba formation a former biso na misala tosala po eke lobi atako ya pesi su biso te biso moko pe zwa na ba makoki ya kosala kapo to bikisa bana na basi toza na bango yango abosana te likambo ya motuya yango wana eke akanisa biso na bisika ya misala ta toza bandikape me toza pe bato o tokoki kosala misala aluka afungula biso esika ya misala tosala misala bainformaticien bazali bato nyonso ya misala nyonso bazali ntango tokosala ekosungaka biso na kwanga mokolo na mokolo ekombo na ye ekolimwaka mokolo moko te yango tosengi na Nzambe abatela ye asunga ye abakisa ye mikolo na papa bango nyonso na bana kimia ezala na ye likambo moko ya mabe ekutaka ye te akanisa biso yango tolobi merci 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 aumela Nzambe abatela ye. On salue vraiment la reine des mères, maman Olive Lembe. Les enfants handicapés, néanmoins maman, on ne sait pas comment vous remercier. Mais juste et seulement que l'Éternel des armées puisse vous protéger. Qu'il puisse avoir encore trop de bonnes choses, ainsi qu'il puisse vous accorder encore plein d'avenir. Avoir, nous reconnaître, nous les personnes handicapées de la République démocratique du Congo, malgré tout, on n'a pas eu les moyens pour fêter, pour avoir ne fût-ce que quelque chose, pour nous reconnaître. Même on est à la nouvelle année 2020, à la première mois, mais on est vers la fin du mois. On a eu à manger, on a eu à boire, ne fût-ce que quelque chose pour la collation. Maman, je ne sais pas comment vous remercier. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Au nom de la Fondation Continentale et de Toza Fier que nous sommes, nous vous remercions. Nous remercions Maman Olive et tout son bureau pour ce cadeau qu'il nous a fait. C'est vraiment un précieux cadeau de penser à nous, les personnes vivant avec handicap. Nous sommes vraiment très heureuses et nous pensons que Dieu saura la récompenser. Merci beaucoup. En fait, nous disons merci à Maman Olive Lembe pour le don qu'elle vient de nous donner. Au nom de la Fondation Continentale, nous disons merci à elle et nous sommes fiers et ça nous va droit au cœur. Nous disons vraiment merci pour tout ce qu'elle fait à la communauté de personnes avec handicap. Merci beaucoup à Maman Olive Lembe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Azana Post était la première dame. Elle est déjà passée, mais elle garde toujours son bon cœur. On pensait que Maman Olive était juste pour les artistes comédiens, mais elle a pensé quand même aux personnes avec handicap, le vulnérable, au bassous ou peut-être basalango pour la poste ou soit pour la campagne propagande. Mais Maman Olive a taliwanate, a lobby à partager un moukia zalaki nango avec les personnes avec handicap. J'en profite yako pambolaye Nzambe a pambolaye naninga kanisi Toza Fier, la Fondation Continentale. Merci. Tawala kamanda wa vita. Alléluia. Alléluia.
Maman Olive Lembe Kabila oyoka nde tobengisi bino lelo awokaki mbela na bino bolobaki bino pe bolia bonne année pe silaka kaka le 31 te bonne année continuaka yango atindi biso lelo toya kopesa bino biloko na bino ya bonne année mutu moko akozwa saki na ye moko ya mungwa akozwa saki na ye moko ya loso azwi saki na ye moko ya fufu azwi saki na ye moko ya sucre azwi carton na ye moko ya tomate carton na ye moko ya spaghetti na carton na ye moko ya Thomson. Mama lobi asepeli pe amekisa bino musala oyo asalaka tokopesa bino soso ya ferme ya mama ferme espoir musala oyo asalaka alonaka na ye abokolaka ne bibwele voilà alobi bokende bolia pourtant bolia lipamboli na bino activité na ye kende liboso. Merci maman. Maman topesi yo merci mokako swa. Tondimaki te ekozala bweme ezali. Ezala mbala liboso pe ya suka te. Okanisaka biso toza ba mama handicapé. Toza na posa ya misala, posa ya koteka mama. Mandisite tozokoka te. Kanisaka biso na mukende kozo kanisa biso. Tolobi kaka soki mama aza nango akobakisela biso lisusu po oyo de ekoma lokwa commerce na biso totika mandisite. Tolobi nde bongo. Ya solo na sepeli mingi mama baza mingi te yo mama Olive owumela kati na bandikape mingi papa bazo néglige biso tozela kopama na mukili oyo papa mama yo moko sala na biso ezamba liboso te ezala mbula na mbula mama talaka yo mama Olive première dame umela mama seko na seko po bandikape na yo ndengo sali bo mama ezala pona libela te eza pona libela eza teka pona lelo mbula nyoso ebele nzamba bakisela mikolo ebele mama na oyo sali mama Olive tokotela kobosa leo ata mokolo moko te tokosambelaka yo tina suka mama tozali awa bato bazali komona pasi atali babalabala batalaka biso te mais action oyo osali mama eleki nyonso tuna vie ya bato nyonso bazali kotambola makolo mibale totombeli yo lokumu malamu sante malamu epai ya nzambe abatela yo bakisela yo mikolo ebele na kwari ya ngai mao oyo nazali kwa personne vivant avec handicap. Merci mama nzambe abatela yo. Oui, tout d'abord, tout petit merci na maman na identifié au apesio et soukaka le loté mais à continuer sur gopesa. À continuer sur gopesa. Zamba pamboula ma batela qui ne liboso. Bisope tout ça en avant pour nous soutenir vraiment. Ya loba mingi ati. Merci na maman. Tout beti ma beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons l'association des jeunes avec vivant avec handicap dans la Gombe. Il y a un autre petit merci na biloko oyo surtout maman pesipso. Pour na kotala biloko oyo surtout pour na pesa lokumu na ye.
Bon, par rapport à ma maman, je suis au CP Leming, mais est-ce que et continuer à avoir batikali. Puis ça, le sou qui veut bon lobby. Tout ça, si manaï, tu as simba. Bon, on a mis tête au comme si merci ming maman, Zamba monayo, au PCP papa, na sope mbote, na blon soto ya sali. Vraiment merci beaucoup. Tout ça ming on le batté. Tout le gars maton de ponaye. Na loba. Na pesi merci longo nyebele pour la maman Olive Lembe. Pour baza mingi te ba raisonner ba handicapé. Pour te fêter ka boye le roi bana bazanga mama. Talaka mama raisonner bana na ya pie biso loso apesi biso ba biloko ebelo na omona. Yango na pesi ka merci. Asu ki saboete a raisonner biso netinga na lota kai makasi na kutana na eboye. Po na biso na moni e na bongi ba moko. Yende makambu nyonso. Merci. Mama Umela! Mama Umela! Mama Mokonzi! Merci mama! Nzamba pambola koka konsila kako pambola ka yo! Merci! Maman Olive banda na yo umela seko na seko. Maman Olive to banda na yo kala banda bandal bano bandal omoni pasi oya ko kota biso tina bandal yoza mama na biso akala opesa biso pesika kolala na lac Boyero 5 biso bandikape no toza wana lelo oyo okanisi biso pesi biso biloko kolia na bonne fête tolala kinzala nzamba pambolo abakisebele toza toujours sima na yo opesa biso bambongo na babutu na le 31 décembre to vandi boti na ba 0R oyo pesa biso $5,000 na maboko na ngai mama umela obosa na biso te biso peka toujours sima na yo mama yaka pela biso na yo azate mama biso bana na yo biso bato apasi biso touti na bitumbaka mwina safu toye makolo ndenge tozokutana na biloko oyo antuka nzambe na nga azala liboso na yo oumela na misala no nyonso antuka mama tokosala effort nyonso tokutana na yo tosolola na yo biso touti na guerre ya kamwina safu biso touti kana mama okende liboso tozalaka batelengana na bandalo opesa biso esika na laki moro tozovanda nzambe apambola yo okende liboso biso mpe tozobosa na yo te okende liboso nzambe na ngai apambola yo merci mama omona nga na ntemba liboso omona ngai mama na osenga noka merci eloko opesa yo eza te mama ebela matondi yo topesi yo opesi biso ndambo biloko kolia na ya komela mama nzambe akobosa na yo te loboko epesaka mama elalaka nzala te esufraka te mama nzambe asimba motema na yo mpo mbala nsima okanisa biso susu mama napesi yo merci kanisa biso na babeki bavelo kaka tozanga mama totambola makolo na se ya moi moto akotala biso aza te mama lokola okoma kotala biso mama yo oza nsima ya nzambe yo ozala na nsima ya nzambe mama motema na mawa yango to opeselo ba merci zalaka na motema wana continue mama nzamba kobikisa yo nzamba kotika yo te merci maman. Bon, merci, je suis vraiment très content pour les dons que maman nous a donnés. En tout cas, c'est une maman sociale qui songe souvent aux vulnérables, aux personnes vulnérables. Moi, je suis Olivier Bakwetu, Nzambe Apambola yo, ma pambolé landa yo de génération en génération, on a di bota mobimba. Vraiment, bola mo ekola raté maman. Maman tabita assez quoi ka pona bola munae. Yo pe Nzambe apesaka yo kimia.
alimbisaka yo nyonso ya mabe mpe agidaka yo ndenge kaka agidaka yo na nzela ya sembo. Je suis vraiment content, je suis content.